Mbao ngana zwa comme modèle na kombao. Lumumba boka mutu libanga te po ba pesa mbongo. Lumumba kumisa mutu te, Lumumba beta matolo te, Lumumba escroquer na combattre. Ndana ko biso Bokecho escroquer partout. Bokecho za mbongo wa Poyemba. Mosi to na Belgique. Bokecho za mbongo pa Moïse Katumbi. Pona kozwa bis po nanga tango azaki na ayaki na OIF awa na Paris. Il fallait que Bokecho me bateau bazwa bis po ba na OIF na Paris. Mais la souka na Bokecho ja bis te. Ali mo wana na band ne ya ba poltron. O utaka tugi nani Kenya wana. Leto ba Kenya aboka wana poto atambo na paswa wa Kenya. Na mususu za na balox Mario na mususu Edi Bolombo, c'est des aventuriers, ils ont valeur ya combattre. Ba mususu ba baki soya na Paris ba beta ye ngaku na baki tete ba beta ye ba biso ki Bokecho na Paris akoli akuba akoli ba akoli mosepa ba lobaki yango nga na bité ba combattant mutu lobi. Les gens ont dit ça, les gens ont dit que soki ya ya to ko beta ye bakobeta ye nga habité wana makambo ya mbongo ebimité nga habité tete bobete aseni no ndakobeta Bokecho azate. Moi j'ai refusé mais ebimaki ndengwana et par après troisième jour quatrième jour makambo ya mbongo ye kobima ozo ayeba na Bokecho nde Bokecho abemaka moto yo na bakobwaka bwaka kugaganga Laurent Sokoko même ngai matoi nango esala passe na makambo wana tina lo chazalaki na chaleur wana ya kobwaka na Laurent Sokoko. Bino bozalaki wapi po bo dévoiler biso ba secret au caché. Mais aussi de prékisa e biso qui wapi to loba malebele papa nasina lobo yo kaka yo oyo ya manga na be monsieur be na ba Bokecho za combattant. Bokecho aza musicien ana makila matolo. So nité biso ngana c'est ma régie. Alors je me célèbre sur la image voilà. Je ne le dis pas aujourd'hui, nasina loba yango. Ndeko Patrick Massoudi nasina loba yango eza eloko na ko répéter le lot eza pe na zone yete qui na loba yango j'assume ce que j'ai dit donc bozana tina te na biso po boa bato bobindela mboka te boa bato bozana sima ya ba parti politique. Parler sur la personne comme Bokecho c'est comme si je tire sur l'ambulance. C'est-à-dire tirer sur l'ambulance, c'est comme si ou c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est la charité qui se fout de l'hôpital. Donc allez-y comprendre ce que je suis en train de dire. Le plus important, ils ont sauvé mère patrie Nabiso. Ils ont Congo. La mère patrie, la mère patriotisme. Surtout talibino, plus eux ont kabolabino, ils ont plus mongo. Pour Kendeka sur le plan pour parce que là il fallait que ba chiffre moko ya mbongo Bokecho soit qui yango divisé mais batangi kombo ya nani batangi kombo ya Bokecho ngai Papi Volcan na pasi na ngana bisengo na ngai na vanga bateau quand même basunga wanga moralement physiquement surtout financièrement bakoya ko le bango na ba etandeke boete en passant na repose à Simon et Simba. Est-ce que combat ça qui on prend la dédicace non na ça la dédicace na zolo bana mais biso ya combat et ça pour conscientiser ba congolais va prendre conscience sur les dangers qui se passent sur notre mère patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais ceux qui montrent ya na combat na lokuta ayi sibinoge na kosaki kazalaki na ba bateau de pêche na kosaki kazaki na boye na kosaki kazaki na boye mais papa kosate kimbango kosate moi je suis descendant de kimbango et là on a simbio za bokoko kimpavita kosate bana bilaka pe bilebono so ba ka koloba ba kosakate na vandi na Paris et Papi Volcan aya na combattre pour na robora bato mabanga Papi Volcan aya na combattre pour na rejoindre Bassi. Papi Volcan a défendu la valeur au babini bobiso. Kosimbe loko yo, il va bobiso. C'est une des valeurs. Et on a dit l'accès. Bobiso est à qui nous quitter. Bobiso,
il faut que ba racine pe ba source na biso. Un peuple qui n'a pas de racine, c'est un peuple perdu. Donc, il faut toujours une racine. Au moins, il y a une zété sur le télémi. Et dans la racine principale, et dans la racine pivotante, et dans la racine secondaire. Merci à vous, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre cette belle émission qui est Le Goût du Beau. Nous avons le réel plaisir de vous savoir encore très nombreux de vos postes téléviseurs. Merci. Abolimo Bopé Sarabiso. Tous abonnés à Bino Moko Mboka, Yekolo, Molobeli Moko défenseur commun. Les dénominateurs Abisso Congo, République démocratique du Congo. Comme on a bongo Papi Volcan, Oyo, Message Nayen, Betandona Bino, il y a télévision. Le loyer à l'Oba. Pourquoi l'Oba? On va sujet zébélé tout pour aborder. Et là, je remercie derrière la caméra, tout bon T10 match. Tout petit bon on a Harold Petit S4 depuis Allemagne et Lelo a séjourné à Paris et Baba Vacances Nayo. Papi Volcan à ma gauche, à qui j'ai dit bonsoir Papi Volcan. Bonsoir Patrick Massidi. Boni santé, boni écolo, boni république au défendaka. Santé Zalingaï, Ndera yo Moninga. République on a défendara. Déjà maladie. Le fond on continue toujours à défendre pour. Et bon malade quoi. Voilà, République tu me sens à défendre, à continuer toujours à défendre entre solo la bongo bas sujet et ça moi et belé à solo la descente bongo ya impère Oezali et orchestre ya makasi ya matete Oezali pe moko vraie valeur na biso ya culture na République démocratique du Congo. Orchestre impère artiste musicien au bakoya ko livrer concert na bango awa na Pigalle to solo la bongo to solo la descente to ba vidéo au Bokechu Wayambo premier à Salaki awa na kata Paris et qui na ebond au bazolo ba ke le 8 eza rendez-vous au ba PC ba au ba lobi ki concert ko zalate to solo la ngo to solo rappel susu minu o salipe polémique ya makasi na République na biso minu moko batindeli biso na kati ya cercueil ya Lumumba. Aza bongo défenseur na biso, aza bongo molobeli na biso. On a mboka bonio. Qui me Patrick Massoudi. Na ba sujet auto sololi, auto énuméré to banda wapi. To banina na côté ya rendez-vous ba pesibino le 8. Boni na momba e kabwani. Na momesano pe na ndenge naza na mutu mwazo conseiller na petro na zo rétro. D'accord. S4 Maître Harold Petit de Bundes. D'accord. Observation comme na plateau. Tika ba journaliste ba tuna mituna ba réponse za yo. Et na va en place na go pour la té. Mituna za yo ba réponse aux alangai. Papi Volcan combat divisé. Côté mususu baza pour, côté mususu baza contre. Pour na kolobela moko oyo bandeko na yo ba artiste musicien ba koya ko beta d'abord to bandi pour parce que yango ndeza à la une. Ba musicien ya impère. Côté na yo oui faut ba beta pour ça moko ya yo valeur matete. Mais côté Bokecho lobi non bango pe lokwa to boya ki mindule awa na kati ya République ya France ba ko beta te. Combien divisé? Et combien vous avez divisé? La démission précédente on a ça là. La Ebisara Bino et Bokecho avant combattant. Non, pas vrai. Bokecho avant musicien, avant Moutou Matolo. La Bobango avant Moutou Matolo. Les migrants n'ont pas besoin de Zaoua. C'est-à-dire la terre qui m'a colonisé, les voleurs au bêta Matolo. Et pas chez Guémon, bon, on a besoin de chez na robenge frappeur, na robenge muyibi, na robenge esco, Laurent Sokoko. Donc, si j'ai à Bokechu, Ayaki moko Papi Volcan désolé pour la quatre paroles. Ayaki moko a soutenir bino na combat. Bino tout bo féliciter qui na kata combat na bino papa. Ezalaki moko a pesa ki bino pe valeur libanda ya mboka. To na ba étant de belé boleka ki pe yepe a subventionner ki bino na moko ya embongo o ezalaki moto ki a pasi. Le bolingo balukele face pour nani. Le roi Sokoko tira la subventionner bisoté. Les journalistes, ça la d'investigation, te reprocher à Bokechu la makambo ya bomato le néana. Il y a pas de bon Laurent Sokoko.
Le bino mo bogite boke tu mo le bigeno. Yo ngena sala yo mosala ya pamba. Au futa ginga imbongo pona zaiko boaka yo. Mais qu'est-ce que ça va avec notre combat? Et il va peu que bref, la personne Bokechu a un leader, il y a combat na parité. Même la Belgique a un rappel liberté. Batubile batala réponse à le roi comédien. Non. Le roi Bamangobo, Basai Sai, Siatula, Batwa benga ka chouchou. Papa Robin Chouchou et diaspora. Nga bokilo na za soko yenda ko batela na Bokechu na seka. C'est un humoriste. Appelons les chats par son nom et les chiens par son nom. Bokechu c'est un humoriste dans kata combat. Et combat na biso za kofinga te. Combat pesa matolo te na yo kata nga combat Lumumba. Moi je suis sur les pas de Patrice Emery Lumumba. De son vrai nom, Patrice Emery Songwamba. Lumumba o nga na zo comme modèle na combat o. Lumumba boka mutu libanga te po pesa mbongo. Lumumba kumisa mutu te, Lumumba beta matolo te, Lumumba escroquer na combat te. Dans la rue, Bokechu escroquer partout. Bokechu azambongo wa poyemba. Moi aussi tu en Belgique. Bokechu azambongo pa Moïse Katumbi. Pona ozwa bis po nanga tango azaki na ayaki na OIF awa na Paris. Il fallait que Bokechu me bateau, bazwa bis po ba na OIF na Paris. Mais la souka na Bokechu ja bis te. Ali mo wana na band ne ya ba poltron. O autaka soki nani Kenya wana. Leto balada Kenya, aboka wana poto atambo na paswa wa Kenya. Na mususu za na Balox Mario. Na mususu Edi Bolombo. C'est des aventuriers, ils ont valeur à combattre. Mais Papi Volcan. Donc, pour cimenter ce que je suis en train de dire, Makamouya Laurent Sokoko, na Bokechu, est allé combattre et va affecter le combat na bisoti. Papi Volcan total qui bino, tant Bokechu azalaki na chaleur wana, ya ko boka na Laurent Sokoko. Bino bozalaki wapi po bo dévoiler biso ba secret au caché. Mais aussi de prékisa et biso qui wapi toloba malebele papa nasina lobo yo kaka yo oyo ya manga na be monsieur be na ba Bokechu za combattant. Bokechu aza musicien ana makila matolo. Ce n'était dit c'est na c'est ma régie. Alors je me célèbre sur la image voilà. Je ne le dis pas aujourd'hui, nasina loba yango. Ndeko Patrick Massoudi nasina loba yango eza le ko répéter le lot eza pe na zone était qui na loba yango j'assume ce que j'ai dit. Donc allons sur l'essentiel. Parler sur la personne comme Bokechu, c'est comme si je tire sur l'ambulance. C'est-à-dire tirer sur l'ambulance, c'est comme si ou c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou c'est la charité qui se fout de l'hôpital. Donc allez-y comprendre ce que je suis en train de dire. Le plus important, ils ont sauvé mère patrie Nabiso. Ils ont Congo. La mère patrie Nabino doit servir en haute na mot wana ya patriotisme. Surtout talibino plus eux au Kabola bineza plus mbongo. Pour Kendeka sur le plan parce que là il fallait que ba chiffre moko ya mbongo Bokechu azwaki yango nde divisé. Mais batangi kombo ya nani? Batangi kombo ya Bokechu. Ngai Papi Volcan. Na pasi nanga na bisengo na ngai. Na va na bateau quand même. Basunga wanga moralement, physiquement, ce que financièrement. Baroya ko le baron na ba étant de que boité. En passant na repose Simon Nsimba. Est-ce que Combo ça qui on a dédicace non na ça la dédicace na zolo bana batu oyo basunanga moralement physiquement na combat oyo voire même pour se déplacer ba foutela nga ba billet ya ba bis pour na kinde ko bunda nde na bana déplacer na ki Allemagne na ki Belgique na ki na ko remercier batuana mais
il a dédicacé S4 Maître Harold Mpeti de Bundes à Soulanga moralement, physiquement, voire même financièrement. N'a pas billet. Ils ont que na lobby on na boire que libanga non, on doit reconnaître geste patriotique on a basala pour bana mourir Congo. Monsieur Timba, Simon Timba, physiquement, moralement, à soutenir rappel ngai. Et dans la bataille va soutenir ngai. Mais natika la jamais ko yoko boire bango mabanga pour na kumisa bango na kosa makamukaza na jet privé azana non. Ce n'est pas le but de notre combat, c'est pas non plus catholique. But mais biso ya combat, et ça va conscientiser les Congolais, va prendre conscience sur les dangers qui se passent sur notre mère patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais ceux qui montrent que na combat na lokuta, na kosa ki kazalaki na ba bateau de pêche, na kosa ki kazalaki na boye, na kosa ki kazalaki na boye. Mais papa, constaté, Kimbangu a constaté, moi je suis descendant de Kimbangu. Et là on a symbiose à Bokoko. Kimpavite a constaté. Bana bilaka pe les bonus au Baraka Koloba bako sarate. Na vandi na Paris pendant tant d'années. Oko na ba vient nga loko ba passé ministre. Alors ce petuana ata molaka na nzela. Papi Volcan na lingana ebisa yo to solo lango pe ninge. Lelo est-ce que lelo Paris kaka otoza o bino bolobaka ke bino bakolo Paris bino batozo kanga ba concert. Est-ce que lelo bolobaka komba na bino ekotipe na mitwa bato et lelo boza ba héros surtout benga bino boza papa na héros mental ya bato non boza honorer na mental ya bato toza les bateaux toza ko dénoncer ma bezolika na Congo. Est-ce que boza honorer na ningi ko titre ya héros pour na pe héros na longoli na héros na ningi pe ko l'autorité morote na kati ya communauté. Je ne suis qu'un simple individu na kati ya communauté, mais sauf que j'ai une mission. Ma mission c'est de combattre pour que hier ou demain, notre mère patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo puisse aussi rentrer dans les concerts des nations. Les Congo dans le concert des nations, tes frères. Les Congo, Togo, le bâtiment qui est toujours dans l'état réel. Les Congo, nous sommes dans un état bananière. J'ai des valeurs, des principes que je défends. Mais là, pour nous remettre à l'isolo musique. Et Papi Volcan a combattu pour nous remettre à Banga. Papi Volcan a combattu pour nous rejoindre Bassi. Papi Volcan a défendu la valeur au Babini Bobiso. Aussi Mbeloko et va Bobiso. C'est une des valeurs. Et on a vu l'accès. Bobiso est à qui nous quitter. Bobiso, il faut que baba racine peut ba source na biso. Un peuple qui n'a pas de racine, c'est un peuple perdu. Donc il faut toujours une racine. Au moins il y a étaient sur l'ennemi. Et dans la racine principale, et dans la racine pivotante, et dans la racine secondaire. Donc combat au biso de Menaki, et dans le roi de Tchagi radar. Le radar na biso, ce qu'on t'a mis à 110, radar est flashé. Mais ce qu'on combine à 100D, 105, 103, obligé radar au flashé. Je n'ai jamais été là pour faire des éloges aux gens qui ne vaut rien pour le Congo. Mais radar quand on le radar n'a plus c'est flashé quand on est musicien. Et pourquoi cette na partie on a bossé les 2 poids 2 mesures. Non, radar n'a plus flashé les musiciens. Oh il y a mis un plateau. Oh il y a mis un plateau. Pour preuve bah politicien. Ça on a dit oh il y a mis un plateau. La 2005. Radar n'a plus flashé quand même. On a vu sur radar et flashé plein de policiens. La 2005. Vital caméra. Ce n'est pas un circuit polichinelle pour la bateau Bayebi. La 2005 ans, Vital Caméra à la porte de la chapelle. Association de Poli Congo, dont j'étais le stratège. Mais, tu mets Vital Caméra pour dire, j'assume ce que j'ai dit. Mais c'était aussi une façon, il y a quoi interpeller Bango Baosalama Benamboka. Ce qui n'a pas na Kishasa le boko opérant na poto.
okotala omoni cicatrice caméra ya musiki omona te action na sawa pona linga Congo na 2005 show Kitundu aya awa na Paris to raté na Radio de France to bengi bande ko Londres ba chicoté comme il faut. Je salue en passant général Ngando. Mais comment la bicho est contre les musiciens? Au contraire, je l'ai toujours dit dans mes précédentes émissions, on habite au Bunde la rappel à les musiciens congolais, beaucoup pour les pauvres frères. Mais ça c'est beau Bunde la musiciens congolais. Musiciens congolais. Mais pourquoi musiciens congolais ça les chefs d'œuvre naïe, n'avons na mboko yo, Coliche, un humoriste. Akufa. Bah ne balera mbongo ba Coliche ba sala ba œuvre. Il humoriste à ça il peut réseau du cœur. Nanga yo to uti na Afrique to kenda kozwa mai miliki kushi ya mwana biloko ya kolia humoriste mtosala ngo. Mais pas na biso. Ba pourquoi ba sans souci. Est-ce que pays na biso eza na civil il est trop en fait trop lobani les gens moderne que voilà pourquoi personne n'a raison. Mais on peut se raison parce que mboka on est dans ma béto do bunda pour tous en état réel. C'est bundina pendant longtemps au siècle des siècles pour pas mériter au bazar bino. Mais papa mais le mumba ko fagi de poto mono to mona o. Anani martyr, Anani Bamba Mahamba Kimba. Ba ko fagi de poto mono to mona. Bato belé ba Rossi Mukendi ba kufaki te poto mona auto do mona ba Cédric Nyanza ba kufi te poto do mona et je vais citer aussi les noms de mes frères combattants auto bundaki na bango ba Flori Edula Nkema colonel Tati Jetu Kiyobo Jet Set to bundaki na bango longo ba ndeko na ba kufi ba na conviction que congolais azana social moko ya malamu Congolais, azana juste rémunération musala zosala Congolais, azana maïs azana courant. Mais tant que tout le monde a bilo ronati, comment tu roules baki? Combat les choses contre les musiciens. Au contraire, soit tu as